brouiller place ya cherchons ce qu'on l'a dit bien na radio Okapi ndenge le kaki na radio Okapi place ya cherchons ba brouiller yango et comme bala moko passons lui la présidence et là on ngana kangami kaka signature wana. Merci papa na biso tokozonga lisusu po bandeko bazali tokozonga awa tozali na tango na biso mendeko moko pe akomelinge loka kitoko. Merci tomeka kotanga ngo DSV ne mwanda ntemi asali démentite a démentir te ce que loko oyo ndeko merci o prélever pe loko moko na makambo nyos tozali koloba na moni esika moko ne mwanda ntemi te a déclaré que a démenti alobi que non naza ko soutenir Vital Kamerhe te. Est-ce que banda toloba ki awa bato dibundu bayoki ne mwanda ntemi bato na ye message o babengi bandeko boya ko yebisa biso esika oyo mwanda ntemi a démentir alobi que non naza ko soutenir Vital Kamerhe te. Quand même faut ça na moi be preuve mais mutu o nyoso zali ko yazali ko démentir te afandi na ye e bobo. Alors bandeko bino batu boza ko kotela ye moko se démentir te bandeko boko zoli susu maloba to ke pa Roger Kachama ndeto kolekane pa papa na biso Patrick papa na biso Roger Kachama to peso maloba bandeko nyoso bazali na nzela singa boko zwa vraiment maloba boza na kimia e boto. Merci DSV nazana titre ya journal moko ya Kinshasa. Je pense bien que bateau bazana Kinshasa ba journaliste ya presse écrite l'indimité que bateau na pe ba français te tant bazo comme balobi le célèbre mouvement du Bas-Congo a choisi son candidat non commun donc ne balobi a choisi son candidat donc siko tokoloba bango bayebi ko komango te bango bayebi ko lobate titre oyo komami na ba journal ya Congo eza ba titre belé oyo batie na Congo Congo number 1 wana bango batu bakomi yango na ndenge na bango te bazwi yango na ba titre oyo ezali ya Congo so bozana ba télévision oyo ezwaka ba chaîne ya Congo lokola ba digital Congo ba Congo web okomona ba titre wana nyoso tu ndenge nini ba lobeli yango kuna donc bazali clair ba lobi yango bien mwanda semi et son boudou dia Congo soutiennent Vital Kamerhe et non Tshisekedi. Batu ya Congo mikiri bango ba recopier kaka. Donc ça dit ngana landaki yango na digital Congo na monaki yango na web na Congo web ba komi yango ndengwana. Donc ce qui biso tozo loba te parce que tozali contre batu ya boudou dia Congo non na ebande na lobaki yango très bien. Ngai soki nazo ko intervenir pour une personne ou ezali congolais na sens wana mais ezali te pona ba bokoko ou bien nini parce que bokoko ou bien loko boy ezali choix ya mutu o akosala na ndenge na ye mutu azomona ke azali bien na bokoko akozala bokoko mais sikoyo DSV oyebi français ezaka na ba jeu de mots mutu akoki koloba na yo likambu à tout temps à être indirect envers pas direct mais indirect envers toi mais yo ko comprendre sens ya likambo yo bango balobi bango bazali batabokoko ndenge balobi wana bazali batabokoko bayebi makambo mususu oyo balobelaka batu pe ko lobango pe na masese olobi yango pe na ba proverbe pe olobi yango pe na jeu de mots muta ko comprendre ko zoloba na ye indirectement wana ezali clair to so comprendre ki yango na sens wana mais sikoyo pourquoi ye akoloba toujours que parce que guerre to connaître yango na Congo ezali guerre oyo batu bakufi na Congo bakufi na ba côté presque tout sikoyo soka kendaki na batu ya UNC alingaki aloba même discours wana parce que l'Équateur a beaucoup souffert donc choisissons bien mutu moko ya Équateur akoloba susu bongo donc ezali discours moko oyo ya lobby ezali politique eza biloko ya kati oyo ezali que ye ayebi Vital Kamerhe ayebi soka kendaki na Bazaïr asa la meeting alingaka loba ke na bata Bazaïr non batu oyo ya bazana Kivu ba nyokwami mingi to luka mutu azana Kivu te donc ça dit à tenir discours wana pona intérêt ya mutu songolo mutango nani Vital Kamerhe puisque azaki invité kuna comme azali homme politicien soka azaki na vérité alingaka tenir discours wana te en disant que
batu na Kivu ba souffrir to pona mutu moko oyo aza mutu a Kivu. Ça c'est archi faux. Akoko tenir discours wana ndengwana te. Donc ils ont like ça déjà que bazali na bango mibale na oyo bango ba yebi bango mibale. Donc ceux qui bato balandi biso ba meka ko comprendre bien sens ya mutu wana lobeli makambo. Est-ce que makambo wana alingaka lobango pendenge moko na Bazaïr azopesa discours na Bazaïr alingaka lobelango pendenge moko soka azopesa ngo na Équateur alingaka lobelango pendenge moko des souverains na zone selo maloba et boto na yo et boto ndeko na biso lelo ezali match à compétition motoko tina ve toke ne pas ndeko na biso Patrick ndeto ko kende pa mbala nkome ndeko na biso Patrick okotela kibiso topesi yo maloba. Allô, bonsoir. Et boto merci mingi ndenge bopesinga liloba na kokendeka na mbala moko na koloba ke toza lisusu bana mikete mpona totikaka bato bayakaka kosakanaka na biso na bamo wana oyo bato baza kolukela ne mwanda sembi excuse et puis depuis bobandi koloba ezozanga mo moko oyo bato nyonso bazobanga kobimisa ezali traîtrisme. Némoine Dassem nous a trahis. Il nous a trahis avec l'occupant. Et tout mani ni biso tozo bunda. Toza ko bunda et tout mauvais encore. Chasser l'occupant de notre pays. Notre pays est-il occupé ou pas? Némoine Dassem ayebite ke mboka on est occupé et ayebi ba artisan. Il y a oyo basali occupation na ezala. Mais moi la semi accueilli kaka invitation il y a Vital Kamere. Donc abimi nanda kunaye accueilli invitation il y a un artisan il y a occupation il y a pays na biso. C'est ça qu'il faut dire. C'est pas maloba oloye à lobby. Accueilli place ba occupant il y a pays bazali, il s'est rassemblé avec eux. Avant même il y a kokene koloba Malobanaye. Et ce qui tourne dans Malobanaye, il a dit clair. Pourquoi nier, lui trouver des excuses? Ada prophète, Jésus a commis Koloba en parabole. Qu'est-ce qui se passe? Peuple n'ignore, il faut passer de la rabinonine. Balo de la rabinon comment pour la peau comprendre. Quand quelqu'un dit quelque chose, il y a toujours des malins. Il faut baya, oh non, la phrase dit ceci, phrase à moi le biboyer. Ah non! Pendant que le pays est occupé. Baboma Badouya Boudia Congo, qui était au pouvoir, c'est pas ces gens-là. Oh, le mois Nassemi, Abimi Nanda Kounaye, accueilli, réunion à Bango. Au Bomi Batoulangaï, au petit invitation, n'ayez pas la yo. Et quand je dis des choses, Batamaye le Babimi. Non, il n'a pas dit ça, il a dit ça. Mais... Donc, on a piétiner Makila il y a Batakom. On a contre une occupation. Ce n'est pas autre chose. Et ça, occupation. Nabimi Simongo, Némon Assemi nous a trahis. Il a trahi le peuple congolais. Excuse-moi, namo bozo du kelaye. Phrase-ni namo oye abimisi. Yamalonga. Ou bien olo batubako qui comprendre était. Il faut batubazo na babo d'école pour là-bas comprendre en mot. Depuis quand lui parle en parabole. Les locaux Makamonani allez, il parle en parabole. Faut pas jouer avec les gens. Et continue Nengwana. On a sali erreur. Parce que le peuple a bima la barabara. Élection Israël, le peuple sortira. Et Toyeba, qui était de notre côté et qui a trahi nos morts. Merci, Nazo Selebino Malo. Merci, Papa Nabiso. Nabanzi ndeko nyonso akozwa maloba na ye tokenda na pe Papa Nabiso mbala nkomi nde toke na ndeko ne topesi maloba Papa Nabiso mbala nkomi yozwa maloba nde na sima tokopesa ne ndombasi maloba matondo na opesa nga maloba na kanti bozo landanga bien toza kolanda yo te tozo yoka yo matondo likambo te ko ebo bungisa mangala
La Pessimbote na batnon sous bazan émission, la Pessipena Moutounan Bokuna Ngunduka, Nazana Mingi à Kolobateka Kamuke, Nakosala, Radio Lisolo, rappel. Mokola Liboso Bouchire Aka na Makambo Oyo na Radio Lisolo, Nazalaki na Kata Radio Lisolo, Nalingina répondre Kaka na main, cherchons un patriote, Oya Kivu. Alors, na tindela kabino fichier moko ya mutu moko pe ya Kivu. Azo ko apesi candidature na ye na présidence. Pona ko yebi sabino ke ezaka capital Kamere te eza na bato mosusu. Toza na libanda ya mboka, toyebi ba parti nyonso o eza na mboka te. Mosusu pe toyebi te. Donc, cherchons un patriote de Kivu, cela veut dire basa Kivu pe bazali o ba poser candidature. Na tindela ki bino fichier bo mona ki fichier mais bo beti yango kara bo terminer koloba pona po wana desve longola yango po wana okwei déjà parce que mutaki wazali mais mutwana Kivu balo il faut azala patriote, cela veut dire pays est la patrie, patriote est à mwana mboka. Alors il faut tout scanner mutwana ceux qui ont vraiment mwana mboka totiye. Ce qui a été la caméra, tout le monde à ce moment-là, par exemple, secrétaire général de l'IDPS, Azamuta Kivu, na parti wana, vous voyez, on a fait cet exemple pour quelque part au cause exemple où il est solo. D'où na makamnyo suala pour comprendre ni to loba. Na moment oyo, ba débat oyo. Neti ya ba marque oyo eza ba débat moko pona ngai eza ya pamba po toza ko diminuer bato na biso moko na koloba makambo ezanga tina po phrase wana eloba bien tokoki ko analyser yango te tozo continuer vraiment ete kozoba na biso ezobima Batakivu bazali omoni elo mosusu na ye na bakisala ndeko moko alobaki ezaka loba c'était bundu ya Congo wana ezali province ya ba Congo te. Eza royaume Congo. Congo mosusu ezali Congo ya Nzambe, Congo. Oma Congo. Eza Congo ya Nzambe. Moto ya koloba teke nga naza moto ba Congo na yebi malamu mwana nsemi ko. Non, moto yebi azate. Moto akuyeba mwana nsemi malamu batu na renzinga moto apesa ki Congo ya Congo po alakisa biso ba limite ya frontière ya Congo. Donc, bundu ya Congo eza ya bato ba Congo te na gati la zone timalo na tonto. Na kamwe omoni mutu soki azangi ba argument akokende na lolenge na ye. Mais oye awa tolembaka te ya kozwa oye tokeye pa ndeko na biso ne ndombasi topesi yo maloba. Matondo ndeko na ngai Diana Silifuti na sepeli mingi matata na sepeli eza mbala na ngai ya liboso te je crois na landi yo mingi pe na YouTube na landi ndeko na ngai mosala ya kitoko bana ya Congo bazolamuka eza matata tozolamuka vraiment ba débat ya boye fo ezalaka po efongola biso miso po elakisa biso ete tozokola ndeko na ngai eza émission ya kitoko na regrette mingi que bandeko mosusu okataki bango bandeko neti ba ndeko na ngai ya mwasi Lidi Nkwanzambi ndeko na ngai Mfumuti ya Mindombe okataki ye parce que makambo ebele ndeko na ngai Diana Silifutu ekozala matata na bengo mbuta parce que fera bengo ndeko na ngai parce que mbuta il faut ezala muta idéologie donc ndenge biso tozali bato ya idéologie mais nakosepela mingi ndenge ekanga yebisaki yo que jour ko comprendre moi éveil wana ekosala yo o comprendre ba réalité mosusu o ko mona musika ya ba parole la parole du pouvoir o comprendre par tu vois makambango ba langue eza ya biso te soki nlongi ya Congo alobaki na ki Congo bien chilu batringa o comprendre ye mais dommage que ba lobiango na nkota ya français mais eza boende tokokola vraiment eza émission kitoko félicitations ndeko na ngai félicitations tokokola kaka boye po ba débat oyo ezalaka ba débat ba idée oyo po tolamuka po tomona ete ko tozaka na boumbu tozaka na esclavagisme spirituel alors na lobiango bien spirituel
longi ya Congo elakisi nini ne makandala ne mwanda nsemi soko comprendre idéologie mosusu oyo ya bobiso bokoko eza culture na biso yo pe oza na kati ya bokoko wana oyo ozoloba ndenge boza yo pe oza na bokoko parce que eza culture ya yo ya bana ya Congo ya bana ya Kachopa to kaboli te bundu ya Congo eza ya mokongo te eza ya bana ya Kachopa mobimba longi ya Congo ne makandala elakisi un enseignant de prêtres et de politiciens oyo kosala ke Afrique elamuka nabanzi papa na biso soki olingi oya kopesa biso okozwa maloba papa tokataka te okozwa imbisanga 2 minutes. Ok. Donc eza débat kitoko ndeko na ngai diana s'il vous plaît eza débat kitoko mais nakosepela mingi to comprendre moi ba réalité ya mikie o toujours ça la allusion te ndeko na ngai moko alekaki mfumutia mindo balinga ka développer Congo et lakinini frontière avant 1885 et lakinini Rwanda et lakinini Burundi et lakinini Congo na yo ozokumisa et lakinini po yebi Congo na yote Congo ntimansi la confédération ntimansi oyebi yango te ndeko na ngai diana to yeba histoire na biso ya Kachopa to yeba yango toko décoder makambo ba code ba parole ya nabanzi papa na biso jusqu'à présent nano olobi eloko te tozali na makambo oyo ya mwandante papa na biso dimbisanga na sibisa okozwa no maloba yoka barikimeza te na biso radio ngana ndaka ngo zela to sibisa mukenda kotanga kaka mukende kuna limbisa oyo za ba radio na biso ya ba bena Congo ba radio ya bana Afrika to ifuto landaka ngo na bokebi oyo zo sala po la musabana ya Congo po la musabiso o la musabatu nyonso bazolanda ba radio ba deba o yango eko sala ke to zongela culture na biso bokoko yo zo eba ozo midlongola ni foto zonga ndenge kaka yo zo loba parce que ba juif ba kende pena ba culture na bango ba ndebe bazana ba culture na bango bazala bokoko na bango mais to zongela o ya biso ndongi alobini. Ma thèse est la suivante. Plaçons au sommet de l'État congolais un président de la République qui est un grand, qui est Kamere, qui est un grand patriote originaire de la province du Kivu. C'est grand patriote, c'est Kamere, non. Mais oyebi batu combien batu bazaba candidat na Kivu. Pour le bakaka Kamere mutaza candidat na Kivu. Mais basa ebele. Mais landa forum ya bana Kivu oyeba makambo zo leka kuna. Ndeko nanga limbisaka tous ala bafana te to landa likambo à la lettre to landa ngo. Il y a des paroles monsieur soko comprendre ngo bien te obebisi idéologie. Radio na yo kitoko to landa ngo mais tous ala moko. Tous ala la poil ya mbwa et la ndenge moko. Tous ala parti prité. Zala vraiment na kati. Makambo kitoko zo bandeko nanga mais tous ala na kati. Kozala no na suscité même akabosolo ba bomba kango ngada enregistre kango na bomba kango parce que ngada yebi na za mise fongwa mi na za na 4 mise sikoyo na sotala na suka ya zolo te mais makambo choko sana bundu da Congo comprendre ndongi na éveil spirituel ko lamusa yo parce que ko solola ko sosola yango no zomona ke ba différence na zo sala ke ba ekanga ba leki wa tala makamba bimisiri o comprendre ngote mfumuti aleki o comprendre rien ba lidi aleki o comprendre kaka te bo pele bo bala fongoli misu me osaka kana molili mais landa kaka ngada soko arrêter makamna yo mais d'ici 2 ans 3 ans ngana ko benga yo na ko yebisa ndeko na ngai diana o lobaki nini tala makambo lobaki landa ko na bokebi ndeko na ngai osa journaliste osa animateur ya kitoko oyo ke yo jour ko kota na bunda Congo Congo wana eza matata mais landa kaka makoma ngana zo enregistrango eza kitoko musala kitoko zo sala ndeko ngai to sala na simple humilité wana simplicité wana ko sala parti prité to landa ba mo ba lettre to landa ngo na mokebi soki ezaki na Kikongo bina chiluba ndeko ngai bina kimbala bina kitetela pinga comprendre longi ya Congo aza pona ngai te pona yote pona Kamere te pona Tshisekedi te l'unique personne longue a pesa mbote Tshisekedi Kamere te a pesa mbote oyebi pourquoi pesa mbote pas Tshisekedi oyebi te longue abimaka te azala résidence chérifiée azalaka na Kinshasa akendeke même pas na mboka ya mama na ye akendeke même pas na Kasangulu abimaka te babomaka ye pe te aza wana di matin au soir oyebi
luka ndo oyeba ndongi luka oyeba ndongi s'il vous plaît ndeko na ngai Diana ndeko luka oyeba mutu wana luka oyeba ye kozala no presete malembe bandeko na ngai matondo mingi ngana zomsi malobe pana bino matondo eboto na banzi ndeko na nga na banzaki ya ko défendre makambo oyo makambo politique nzoka nde ndeko na nga za na mama na libunga boy yazo te yanga spiritualité to sana makambo politique ndeko makambo eza ko bebisa Congo oyo ezali ko boma ba congolais ndeko aza ko memanga na libunga na kenda te bopela lemba na ngai awa eza culture politique science na banzi bopele alemba na ngai na banzi mbula oyo bopele abandana bonkoko na ye alemba na DSV na kenda te bo trahir peuple congolais mama na biso Clarisse Akwala to pesa nanu mama na biso Clarisse Akwala yo mutolandi batu o bayela kabiso bonkoko oyo ekomi ko trahir biso e ba politicien na bango yaza ko memanga na culture wana mama na biso Clarisse Akwala eboto. Merci papa DSV, merci na balandi nyonso ya radio Lisolo na baninga nyonso toza na conférence awa. Ngai na koloba bo. Tango nazo sosola, nazo mona ke ezali langue de bois. Langue de bois ezali ni. Maintenant ce soka ndo yeba langue de bois à côté de internet à la langue de bois. Langue de bois ezali que la politique ezali façon moko ya koloba bo. Bato ba utiliser la langue de bois mingi ezaka bata politique. Langage na bango ezala clair. Donc ezalaka parce que alingi azala prudence ou bien alingi azala quoi nyoka. Donc ezala kati daye à utiliser langage wana pour benga la langue de bois. Maintenant moto akozana matoi akoyoka et moto akozana matoi te akoyoka te. Maintenant la émission ya ndenge na komona na émission ya papa DSV alingi ayeba nta sosola eloko nini tata wana lobi. Maintenant, bandeko oyo bazali na sima ya papa na biso nemba na semi ba kota na modindo ba expliquer papa DSV et pour la nini ko kota na ngoka pembeni pour la nini ba kota na modindo te parce que papa DSV a ninga ko luba et elise na ko kota na papa DSV na ko yeba bon na poser la question intention nini papa na biso na semi tango ya pesi place wana intention na yena simezali nini wana question libu maintenant question mi balé na kokena na mopandi ya papa na biso chanter ya lobibo tata wana lobibo to luka moto ya kivu wana to pesa moto ya kivu pouvoir est-ce que est-ce que parce que moto azali moto ya kivu ya azali na motema kitoko wana ko mema mboka kitoko est-ce que bapesa la moto pouvoir parce que azali moto akivu ou bien bapesa la moto pouvoir parce que ana ba capacité parce que eloko nini papa na biso ne mwana ntemi akoloba ko to pesa moto ya kivu pouvoir eloko ngoni intention na yezali nini pona prendre sima ba loba ke lokola yo pozali moto ba Congo do ba Congo intention ezali nini tout sur l'intention o ezala sima ni eloko wana papa DSV akoluka mais bino ko mo pota que non yaka na bofoko sala bo non tout kena na débat la profondeur makama langue de bois ezate makama langue de bois oyo moto bomi Afrique langue de bois et bomi Afrique et ko bomaka toujours Afrique ça suffit na ba langue de bois ça suffit maintenant tout kena ngona modindo intention ya papa ya biso ne mwana te bezali nini na langage wana ko ezali langue de bois ya pesi maloko maman Clarisse Akwala félicitations maman oyo en tout cas olongi na pesa nano ndeko na biso oya koti Doris Mboko maloba ndeto kozonga na bopele bobala papa Doris osana maloba eboto na kibino depuis kala na pesi batons tumboti bolim sanga na ko banana cc na ko banana po ndongo na ko banana cc tata moko azalaki na mwasi kitoko roi moko alinga bala ye tango wana ngo bala ye tellement mwasi na bakoluka ye minga bala ye tata wana ke e para ko la soso akoti aboko la soso na taba na ngulu akoti mwana na mwasi na kati ya babenga ngo e para boko la banyama akoti kuna tango wana ye tongo abala aso mwana akina ye afongo la table wana akuta bango tout bako mi basa kitoko mais non ça la nini
rôle bi metata mais yubu ntanga mwasi moko mais nemo ko mi 4 abi papa likambute ke nena bango mine nanda kuna yo ta bango na mutu manda kuna ye ngai tata na ko ye ko rendre moi donc na basi nyonso 4 wana visite mais yo tant na ko rendre base de bana ngai visite yo fozala akeo liboso habi tata na to kilo moi si wana za malamu mais soka na bot donc to soka to comme na mesa to le loso soka loso e kwai na se ale moi se atiki mesa akona se abi soso mwana ngate bengana ye hakela ndako msusu abi tata moi se obesinga kitoko soka to le kitoko soka to fongole tabe ala apumwe aldu taba matini jete makako baleki akontinu ndako msusu nengi moko abika ka soka ka to le malamu soka amoni potopoto ake akoti na potopoto abi oyo ngudu akena ndaka suka abi oyo nde ye penza sonza ka tete po pesa ngabi mwasi na ngai yeyo mabe ya mutu na konge ko monana polele fasta mutu na mutu ke monana yendi mwana ntemi wabala baka longi yango ya wapi na iso ka Congo azate. C'est un type dangereux. La rentrée ya Koro ya Papa Mokimbangu le 2 avril 1960. Le même mois d'Antemi, il travaille avec la CIA. Avec une mission enlevée Koro qui est le Vatican. Les types là, botu na Tchekedi, botu na Rwanda, botu na ba homme politique nyoso ba yebi très bien c'est un aventurier. Tala, ayebi so ka Congo te. Bando konanga yi, dans ma paye à mutu na mutu et komona na tango yo. Poto komi na ligne droite Congo et Bonga. DSV, malobezongi para bino e boto. Doris Mboko. Na banzi bandeko lelo ezali débat mutu ko tina ve. Bandeko bele baza ko ye komelanga balobi papa na biso DSV mais mwanda nsemi na makambo nyonso ezali kolekana. Soki aza ko soutenir Vital Kamerhe te. Bandeko na ye o bazali ko kota bato église na ye o baza ba aveugle ndeko komi baza ba aveugle. Est-ce que déclaration mwanda nsemi banda makambo ezali kolekana déclaration ni na sali? Mama na biso Clarisse akwala tuni bino le même tuna ongo nazali ko tuna ndeko mususu akoteli biso awa abandi kote yanga spiritualité. Est-ce que tu as besoin de spiritualité ou bien tu as besoin que mwanda nsemi nde aza ko soutenir Vital Kamerhe à 190% et non Etienne Tshisekedi? Papa na biso Roger Kashamatuni. Est-ce que ba journal nyonso tu ba journaliste o ba komi na ba review ana nyonso tu bazali ba fou ou bien baza ko komango pone lengi soki ba komaki yango ezali bongo te mwanda nsemi alingai koleka na créneau soit na radio moko tel alobi ke non bandeko oyo bazali ko koma na ba journal na ba internet c'est faux et archi faux ngana choisir quand il y a Vital Kamerhe te nazali boye apesi positionné. Est-ce que ba makambo nyonso mwanda nsemi mutazo sala politique aza koyoka yango ou bien azali koyoka yango te? Mais tokomona ndoki munene to avocat munene lokola ya Bopele Bobala aya koyebisa biso ke nazana libungi ya kosakana te nalati sutani ya bamumpe nazali aveugle ya solo na kozonga lisusu lelo ilifona longola Bopele Bobala bilamba nyonso tu oya bonkoko pe aki oya lataka lelo naza ko batisa Bopele Bobala boko zelanga mai na ko batisa epamba te ndeko banda bunga na banzi ya swa zwa mayele mais azona na mayele te na ko batisa lelo to pese maloba eboto matondo mingi ndeko suru futu omoni ngana tikala toujours constat parce que naebi que vérité nde ezali place wana alors bandeko bolimbisa penza parce que na ngaki nazana bino tina suka émission parce que ezali quand même débat mais malheureusement il faut na tika bino na kenda ko sala émission na radio na biso Kachopa na mission nanga ya Congo bolobo limbisi penza na kozana na bino na suka te peut-être kozala intervention nanga ya suka masulu eza kitoko mingi. Alors tika na épingler 3 points bandeko balobia alobi likambo bokoko alobi likambo trahison alobi likambo mokongo.
Alors tika non tolo banano likambo etali bokoko parce que bande ko pe babimi er moko na sujet OK sujet na biso ezaki ya politique mais lokola babimi na sujet tika to accompagner bango to memba bango na nzela wana na kozapena na mukuse ndeko azoloba que bokoko mutako pona bokoko au moins peut-être que nzambe peut-être tanga saraki mutu wana abosanaki kotia ye cerveau na mutu yango na tango wana aza kobosana koyeba bokoko soki ezali nini mais tokosunga ye soki tosala cerveau artificiel tobamba ye na kati na mutu po ete akoka nanu kozwa moyen ya koraisonner parce que mutu na mokili nyonso tu azali na bokoko abotami na nzete te kasi abotami na bato na espace culturel na ye na environnement na ye soko yaki na poto ezali. Cela ne veut pas dire que au kati balien on a bokoko na yo, c'est-à-dire au komi mondele. Te au komi ato pakoli ambi au telimba ozali moto moindo ozana train na yo, ozana espace culturel na yo, ozali na bokoko na yo. Soki tozolo bake tozonga na bokoko et tozonga na matambe ndenge bakoko na biso bandaki kotambola poto bungi to komi biyamba yamba to komi bimela mela to komi zoba zoba yango tolobi ke poto tika bo zoba zoba oyo il faut to zongera bon koko na biso poto eba kozala na personnalité na miso na bato alors yango tozodi kolobela bokoko ba baza ko boya bokoko ezali bato lingi batika na personnalité te ba koma liputa ya zoba zoba yamba yamba alors tika no tozonga la ikambe tai trahison non kinde kwa lobe non le mwanda se ma trahi a trahi yo na nini d'abord ozali na yo membre ya bundu dia mayala te oyebi no te loko ni babengi bundu dia mayala 2 ozali no membre ya bundu dia Congo te c'est-à-dire lisanga na tata nzambe yo ozalaka no na lisanga na diabolo parce que mindele ba memeli yo diabolo ba memeli yo christianisme yo koti kuna na mutu na makolo okomi mobungi. Alors yebi sangai ye mwanda semi atrairi yo na nini yo zana kati na makambo wana te au contraire opengwa na yo baza koluka bazongisa na nzela olongwa na kikopengwa po ozonga na bomoto mais olingi na otezelo kwa taba bazo mema sukola ye azoboya et pourtant ce ba sukola a commis sur le mabe longwe nana alors ya zoboya. Alors donc ezali lonenge wana alors koloba teke ne mwanda nsemi atrairi yo atrairi ba traisa ka moto tango yo ozana kati na lingomba wana tango yo ozana kati ya parti wana eke moto akei kosala eloko mususu wana okomi koloba ke ba trairi yo donc ne mwanda nsemi ne makanda longi ya Kongo atrairi yo tendeko kasi yaka okota na kati po koka solo penda kozwa mate ya solo bongo na tango wana okoyeba eloko ni babengi trahison. Alors, ikambo ndeko alobi ya mokongo. Ono nga nazali mutu na mokongo ba Kongo ngane na yebi ne mwanda nsemi mala. Ne ndeko. Bundu dia mayala parti politique ya ba koko. Yo kaka kombo bundu eza na français te bundu dia mayala c'est-à-dire que na lokota ya ba koko na biso. Elingo laksani mutu wana aza ko défendre ba valeur ancestrale ya mboka na biso politique ya mboka na biso po tokotambusa Congo na ba valeur spirituelle ya mboka na biso tokotambusa Congo na politique oyo eza ko senga environnement na biso tala na tango yo toyebi ke na tango wana nde yo koyeba solo penda likambo yo babengi mokongo. Alors donc bundu dia Congo bundu dia mayala ezali eloko ya bakongo te ezali eloko ya bana ya Congo banso bana ya kachopa banso donc bundu ya mayala ekozala na Congo ekozala na Angola ekozala na Uganda ekozala na chose na Rwanda ekozala partout na bana ya kachopa chacun a coinstallé bundu ya mayala na kati ya mboka na ye. Alors tout le monde a na bamboko yo komona ba parti extrême droite ezali un peu partout dans chaque pays. Osomona mais bazana idéologie moko idéologie ya nini ya koboya yo ndeko chancelier ovanda na mboka na bango zonga na mboka bakoko na yo. Alors yango no moni neti ba Front National azala idéologie wana que non il faut ba français na mboka na bango bazana raison parce que bato na bato bazali na espace o tatanzamba pesi bango moi territoire o défendre et sika ya mabele o bakoko ba pesi. Alors yo soko lingo kima ya yo
okoma na mboka bato alors na tango wana ba na raison ya kobengana yo. Donc ceci pour dire que BDM ezali eloko ya bakongo te kasi ezali eloko ya bana Kongo nyonso pe ezali eloko ya Katiopa Mobimba. Alors wana nde to meka kofungola matoi to fungola miso po to koka koyeba yango. Alors donc tozonga na likambo yo ndeko Surufuta memi ya ne Mwanda Nsemi ake ko supporter Kamere. Alors ndeko na ngai na lobaki yango tout au début na lobi ke ngai na koye lelo te pona combattre Kamere parce que azali mopaya. Parce que tu es bien que Kamere atangi na Congo, akoli na Congo, hein, asali ba classe na Congo, alo ba les 4 langues ya Congo, hein. Alors à côté qui peut na IDPS, alaki mambe ya IDPS, asali ba ki peut moi poste kuna, asali pe na nini na politique na Congo ebele, mais na tango na to lobaki te kaza étranger. To kwa kize etango na teke az étranger ko ba même bande ko na biso baza ba congolais ba oti na Angola baza ba congolais mais siko nano tozo benga ba angolais te mais tango wa ko postuler poste to lobi o non azali angolais to ko miso ko baza angolais non to akize moto o déjà acquérir nationalité na Congo asali déjà politique na Congo to akize ye na lolenge ya memi politique na Congo ngai nazali ko akize Kamere comme un politicien ya lokuta moto na lokuta koki kokamba Congo te. Alors parce que il a menti au peuple congolais, il a menti à nos ancêtres, il a trahi. Donc na tango wana biso tokoloba toko combattre tokobake yo koyi kozwa bokonzi na Congo te. Nde loko biso tokoyi ko combattre Kamere. Toti kama soro ya distraction yo akeno akei ko soutenir étranger ye mota légitimer Hippolyte Kanambe mais total ba politicien yo sona kati na Congo. Basali na ba étranger to banana Mobutu il a travaillé avec Bisengemana oya kotisi ba Rwandais na kati na Congo. Total bien Kabila Laurent Désiré Kabila a travaillé à Yena ba Rwandais na kati na Congo. Siko na comprendre bopele bien kaka ba politicien na Congo. Ce qui total bien Tshisekedi wa Mulumba akenda ki ko collaborer. Bon siko bandeko na biso bopele bolimbisi ba étranger. Ndeko na biso bopele mwa bolimbisi bandeko soki bolandi bien bopele koyo kozala lembongo ngana soupçonner aller parce que au lieu baloba mabe oyo Mwanda Nsemi ake ko approcher mutu oyo bino bolobaka étranger yoka moto alembongo lokola Mwanda Nsemi ndenge bandeko bazali kokoma awa aza soifé d'argent donc ozali kokotela yo bandi kotanga nano kabi moto boya salaki na Bisengimana tozoloba lelo oyo Bisengimana okingani toloba oya lelo bopele talisa biso oyebi makambo tu bopele ozali koloba olobi no ateloko te o défendre eloko moko te ozali ka ko tourner à rond na bandeko nyonso bakoti ya bonkokiste ba argument ezangi bino bozaka ko tourner sika moko tolobi bien bakomi yango bolanda ngai mama Clarisse akwala tuni bino bakomi yango na ba journal pe na ba radio ba lobby yango pe bolandi ye moko Mwanda Nsemi ndenge ya lobby soki makambo ezali ya lokuta alors Mwanda Nsemi a démentir yango mais mutu aza ko démentir te bopele bobala mutu moko bayebi ye kutu te soki azwi spiritualité wapi azali koganga oyo akobungisa bato mais ye azali koya awa azali kolobela bato bonkoko loba débat oyo. Est-ce que ne Mwanda Nsemi a démentir makambu oyo ou bien etikali ndenge wana soko pesi biso opesi ba argument na tokoyoka mais bopela soko mema biso na banzela oyo biso tozoko ko kipe ngote banse bote biso bonkoko bopela bana kotea bonkoko est-ce que na landa yo te pamba te na bike bopela koti zamba na koya ko soya na loboko pona bimisa ye mais ozana na kobunga toyoka yo bopele eboto matondo mingi kasi soko lobi na ngai ke vraiment to banda kotea bokoko ozonga nano te kasi na ozali na lingi na ebisoki oya kozwaka kuru na kitio kiti na pembeni na mopanzi tozo te ayo otondi nano te ozozela otonda tango yo kotonda nde sikoyo okoya komibimisa bande ko bakokamwa zela tokomona malembe kaka alors ko distraire bande kote tika bande ko pe bazwa pe ya bango matia po bakoka kolongwa na kobonga. Alors olobi wana ke tozo défendre ne Mwanda Nsemi ya défendre mais azali na ba défenseur na ye
mais biso tozali wana pona nini pona kosala mosala wana ya kodefendre ya kolongola bato batondi na lokuta na kati na Congo pe na diaspora ya koluka kobebisa kombo ya moto oyebi soki balingi baboma mbwa basalaka nini il faut koakize ye kaza na raze ozomona. Alors biso tozali wana donc ba garde fou ya solo bopele bobala olobi eloko moko ya malamu ke bopele bobala olobi eloko moko ya malamu lelo bato bazali kolanda biso bopele alobi azali défenseur na ye mama Clarisse akwa la poser bopele question lokola ya azali défenseur à défendre na sima na kokende epa ndeko na ngai et chancelier a posé une question yo o répondre étant que défenseur na ye motokoti n'avait to yoka o yokoloba mama Clarisse akwa la motuna na yo to yoka réponse bande ko bazali kolanda biso e boto mama Clarisse. Merci na comme ne sika na lingaka papa langa bopele to yoki discours ya papa ne mwana teni très bien ba expliquer ngo lisusu maintenant intention ya papa ne mwana teni ezali nini tango ya lobeli ya ndenge wana na diplomatie na ye intention na ye ezali nini question na ngeza clair maintenant question musu ezali que tango ya lobi que to luka mona ya Kivu pona to pesa mona ya Kivu wa to pesa mona ya Kivu place wana est-ce que ba ponaka moto pona zali mona Kivu ou bien ba ponaka moto na ba capacité na yo ya zali na moto papa nanga to so so na place wa la place malo matondo na motuna mama akwala malheureusement na tika na bino kaka 3 minutes pona bimana ke no sala émission na radio na biso kachopa. Alors motuna na otuni na ko peso ya nubo otuni motuna d'abord ya liboso intention ya ne mwanda semi motuna ya mibale otuni sikoyo nini chose na bosa motuna mususu wana ke na motuna ya intention d'abord papa sa moto alobi to pona moto ya Kivu pana to pesa ye place place wana est-ce que papa sa ba pona ka pona zali moto ya Kivu ou bien ba pona ka mokonzi pona zana ba capacité. D'accord. Alors ba pona ka mokonzi pona capacité na ye ya kokamba mboka. Alors soki le mwanda semilongi ya Kongo alobi ke to luka moto na Kivu parce que soif ya bandeko esprit bandeko moto na Kivu azali congolais moto na Kivu azali mwana ya Congo. Alors soki moto ya Kivu azali na capacité ya kosimba mboka mais pourquoi pas biso tokoki kozala autour ya ye pour que to choisir ye? Pourquoi? Tout simplement parce que yi moto wana parce que oyebi très bien que na Kivu bandeko na biso ya Kivu soki bangote bandeko na biso ya mai tozwa ba grand résistant parce que bao bazolo ba bazala résistante ba grand résistant soki bangote nde Rwanda etia drapeau na bango déjà na kati na Kivu mais soki lelo oyo bazokoka kotia drapeau na Kivu te grâce ya bandeko na biso ya Kivu bandeko na biso ya mai tozala clair na place wana tango ba Rwanda bazokota baza ko occuper ba territoire bandeko na biso ya mai bazobunda biso na Kinshasa tozo bina ndombolo biso na ba Congo tozo bina mayebo ya kopola alors bandeko na biso bazobunda kuna bazosopa makila. Alors donc bango basali honneur na biso pote ba défendre l'intégrité ya mboka na biso. Alors soki moto akouta kuna na pa ya ba mai akoyeba ndenge nini ba Rwanda bakozwa lisusu moya ya kotia mwa makolo na bango lokola bangungi na kati na Congo te. Voilà l'intention. Voilà l'esprit monene oyo ne mwandasemi azali nango pona kolakisa bandeko na biso parce que ceux qui tozui par exemple moto na ba ndeko na biso na ba Congo akozala na esprit wana ya mai bazana nango te pona koyeba ko telemela ba Rwanda oyo bazali na intention ya koya kozwete na biso ya mboka. Voilà eloko ceux qui bazui moto na Équateur et kozala la même chose à kosala yango penza lokola moto na mai oyo ya ebi bato wana très bien te o bazala toujours na intention ya koya kozwa ete na mboka. Voilà l'intention de konangai mais kasi pona koyeba pe intention na ye clairement il faut ye moko
longue ya Congo ou le secrétaire général ya BDM toko bengi sa mikolo ezali koya bokoyoka ba précision na kati ya kopesa bino tala ya nonanga na kopesa mama akwala na pokwa lelo alo bandeko bolimbisa ngai na koka komi retirer po nazokenda kosala masolo na radio na biso Kachopa. Eboto na banzi bandeko bolandi sokolandi ndeko na biso bopele alobine eloko moko te na ba question o bazali kotuna ye azaka ko baluka na ye eloko moko te na banzi bandeko boka ndeko na biso Tomi kanga mwa micro ekozala malamu toke nano pe papa na biso Roger Kachama nde tozongi na chancelier ndeko nyonso azali akozwa maloba na ye Roger Kachama topesio maloba. Merci DSV, vraiment na sengio merci mingi na ndenge opesanga maloba oyo po ezali mawa na soni pe na evite na kolela papa oyo auti okotela biso awa aye alobeli bato awa balongola bato ba cerveau batia oyo basala mususu ya atia DSV muto oyo azoloba ke azopesa exemple ye moko muto oyo aza mayele akoko pesa bato exemple aloba ke Front National oyo ya ba français ba défendra territoire na bango yango bango balingaka bazala bango moko na territoire na bango. Mais moi je me demande muto azobundela bokoko oyo alobi ke azoko défendre bokoko parce que akomponaki makambo alobaki wana te bazo ba religion na bokoko mutako choisir na ye religion na ye aboyi na ye ba bokokiste parce que bokoko bango bazoloba ezali ya culture et tradition na biso te bokoko bango bazoloba ezali ya secte na bango o bazana yango bapesa yango kombo Budu dia Congo. Il faut bazalaka clair babombaka te balobaka yango parce que bata franc-maçon balobaka batu ya Maikari balobaka batu ya Rose Croix balobaka yo ya bango eyebanaka te omoni aya wa kopesa explication moko kaka critique na mundele awa na poto bazosala nini awa soki ba français bazo défendre terrain na bango bango siko ba bokiste ndenge ya lobby mutu na mutu faye ba ko batela mabele na ye na momo ya vandi awa azo batela mabele ya nani mabele wana ezali ya ye mabele wana ezali ya mwana nsemi mabele ya vandi ya ya nani mutu ya lingi mboka na ya vanda na mboka na ye na pasi na bisengo avana na mboka na ye loko ya zoloba na sens wana mais soki oye awa ozo boya mondele ozo ya awa epa ya mondele ovandi awa 30 ans 25 ans ozo lia mangoya obani na mangoya soki po ozwi musala okomi kosala ozo lia mbongo wana ozo liela yango mondele mutu akofuta yo quand même soki ozo teya batu bokoko koloba na batu na banza reconnaissance ezali bien mboko yo vandi yo ko critiquer mondele ozoloba na ye boy mais ovandi kakao na banza soki mutu aza raciste akokenu vanda kolinga kovanda na mboka mondele te na niveau bango bakomi nango DSV tozonga nanu na oyo ye alobi Vital Kamerhe akosi ba congolais Vital Kamerhe abomisi ba congolais mais Vital wana Kamerhe abomisi ba congolais chef spirituel ya Budu dia Congo oyo alobi aza défenseur na ye ya mwana semi chef spirituel ye wana akei ko pesa mitingi pa ya muto ya bomi ba congolais DSV ozomona teke bateau mituna bango eza maboma mituna bango sara bien te a commencer par leur chef spirituel bolimisanga na lo babongo parce que tozoko tourner au rond il faut to ye bateau ba ko détecter batu o mito zo sa malamu te bozolo ba bomi batu abomi ba congolais abomi bo guerre tozana ngo lelo bitumbo tozana ngo na résistance ezali à cause ya ba 8 millions o bazo kufa na Congo na kati ya 8 millions wana ezali na 5000 batu o ya ba Congo o ba kufi ba membre fidèle mususu ya Budu dia Congo bazali ba congolais bazali na kati ya 8 millions ya batu wana mais ye mwana semi tango ya kei kuna kokendo soutenir Vital Kamerhe elobi représentant légal na ye awa défendeur alobi que non mundu Vital Kamerhe akosi ba congolais yesoka ko telemera point Vital Kamerhe parce que Vital Kamerhe akosi ba congolais mais mwana semi ai kendeki ko sa nini kuna c'est que mwana semi azali hypocrite parce que na mutema na yebi que Vital akosi ba congolais mais tika ngai na kende kaka na mibimisaka kuna pour ba mona kaka que non ezali nazo soutenir ye mais nazo soutenir ye te c'est un hypocrite oyo azali na mamba politique azali très dangereux akoki kozala traître en même temps parce que hypocrisie na muto aza traître donc trahison eza eloko moko ye oyo azosala na kati baposer question intention na ye kasi eza wapi
akoki ko répondre intention na yete parce que mutu tanga zo tenir ba discours andengwa intention na yezali nini azali na cop na ye na Vital Kamerhe bazo beta na kati batu bazala influencer que Vital Kamerhe azali propre azali bien ndenge ya leki kuna comme ça ba adepte na ba comprendre que oyo balobaka pona Vital Kamerhe c'est faux. Allez bakende oyo olinga voter ya voter. Ce sont des gens qui viennent ici avec des mensonges bien préparés. Boti kabike konanda kuboko kufa. Yango rezo sala bino mituma boma. Nazo solo maloba DSV e boto na yo. Eboto wana ezalaki papa na biso bandeko tokende nanu epai ya papa na biso chancelier nde tokeye epai ya mbala nkomi. Papa na biso chancelier topesi maloba nde tokozonga epai ya mbala nkomi toyoka yepe. Merci mingi papa Diane kozonga selanga su maloba. Napesi papa Charlie Mbote mingi kwa precedenga. Vraiment azunga nyonso bazali nango ya koloba. Omoni papa DSV ngai na makambo ya bundu ya Congo tangu susu bato ebele baye koyeba ngo na poto awa. Ngai nazalaka membre ya BDK depuis 88 na kutoyaka mouvement wana na internat. Roger Kachama. Papa Roger Kachama. Nga na kutoyaka secte wana na 88 tangu nazalaka na internat na Dimbambo. Donc moi je crois que ceux qui te lobby adepte ba membre na yango tozomona directement secte. Donc je vous dis aujourd'hui awa ke Bundu ya Congo ezali secte. Pour ne pas na détailler ba makambo ebele biso tozali ko faire partie ya ba makesa. Ce qui na bina détailler bino mission ba makesa bazala nango tant que tozana tant mingité. On a soutenu ça na koloba boy. La moindre des choses, oyo ne moins dans ces miapes comme ça là, par rapport il y a 5000 morts au Ezala qui n'a pas Congo, il fallait qu'il a se taire, à prendre position T, et qu'on ait la malamouké, à se rallier na moko ya ba criminel, oyo ndenge na lobaki banquette, et la qui sa bango misapi bango bazala na hauteur ya makambo wana. Mais à quelque chose rallié na bango pour na biso peuple Congo là précisément ezali plus que même trahison, plus que même la trahison même au tozomona. Mais si quand on comme na cas de figure ni batu nyonso lelo ba soutenir que non ne mwanda lobi bongote maman ko là vraiment na tondi obotonde ndenge olongi olobi na biso comme ya langue de bois a. Mais ce qui lobby la campagne électorale qu'elle so bande officiellement. Ce qui n'est moins dans ces mythos, l'indien à bas médias, ayebisi batu kuna, qui va voter Kamerhe, batu va prendre position na lelo par rapport il y a moins extrait à discours à Salaki na Congo, position na bango ekozala nini, motuna na nga ya munene nazana yango yango wana. Kolo akopesa biso bomo etokozala tibe élection ekozala tozala envie. Moi, je crois que si en novembre, on a okoma. Donc, Tokota là, et l'autre koya liboso. Pour beaucoup, et ça très bien. To garder la tradition, la vie, la origine, mais la façon dont Bazali ko criminaliser la civilisation, to za nango lelo, et so kamusanga. Kaka batwana bonkoko. Bazo utiliser ba ordinateur, ba mataka ba train, ba ya poto na avion, ba lataka bilamba mindele. Donc tout ce qu'il faut, Mundele Muta à sa rosala yango. Mais il y a contradiction. Moi je crois qu'il fallait être en nation na bazamba na banzete, te bandeli toko tailler rafia, ndeni toko bimisango mai, peut-être il fallait peut-être ndeni toko kolukabua tout chango moteur par exemple. Mais ce qui tozo a sa leçon. Et pas ya batu oyo moi muketo moni civilisation awa. Moi, je crois que d'une part, il y a une ingratitude, tous à la reconnaissance. Papa Roger Lobaki, par rapport, il y a un service où va offrir des choses. Oh, même Namboka, Namboka, va offrir des choses. Merci, Ming Sukia. Et votre papa Nabiso chancelier, Nalobaki Motoko Kimate, Batabonkoko, Nyosutu, Nabandi, Babaniko Kima, Pambate, Baebike, Ne Mwandantemi, et son Bundu Dia Congo soutiennent Vital Kamerhe.
et non Tshisekedi wa Mulumba. Bandeko c'est simple. Ba journal ya kine komi, ba radio ekomi. Tozalaki awa bachaki tembe o alobi boete. Ba yeba ya kolakisa biso français jusqu'à présent bazali koloba eloko moko te. Alors ceux qui makambo ozali ya lokuta mwandantsemi a démentir. Mais a démentir te. Tole kananu epa ya papa na biso mbala nkomi. Topesa ye maloba aloba toyoka eboto. Matondo wapesa ngatu maloba. Encore c'est mingi na lisolo mais incompréhension ezali toujours. Pour na la kisa kibino et puis la pesa kibino fiché à mutakifu. Vous continuer pour répéter makamboana. Mais autre là est politique. On a invité un politique moko na radio Songolo. Oui, il a bien le moto à la stratégie politique na yé. Discours politique et vous avez peut-être le comme prêt à causer la yambo. Moi, je avant le cas de la présidence, apoya bisabino masola politique nini. On a idée à Tshisekedi, on a idée à nani. Tshisekedi nous dans la discours politique. Yo on bien la idée qui parle au balado nini na vérité. Alors le discours là yé, à combien on a accommodé tout et d'ailleurs Bajourno à Kinshasa, Bajourno à Kinshasa, 90% c'est dans Bajourno à gouvernement. Alors, vous voyez, ça m'a dit ma famille va au coma. Bajourno déstabiliser les choses aux autres là. Donc, comment vous dire la mission sans pour autant te pas. Maman, voilà, tu me promets, très bien. À cette situation, c'est madame, on est les alliés. Na langue maman kwala zoroba maman kwala zoba ikeri des politiques et là tu l'as reçu par la politique et là on retourne na ngai l'autre par exemple na koma na résistance on retourne na ngai de l'autre bon dans les que pas nani bon il y a pas nani na ce que c'est na yétoni na on peut le français na on peut le français na on peut le patriote là dans Rwanda yo na ngai on retourne de pas nani on demande que c'est son propre militaire. C'est un propre militaire. Ça, il y a ma réponse. Tant que journaliste, tout ça, la base source, moi, je sais que vous avez dit, Luca, tout ça, partout. Luca, il me l'a moi, c'est une solo là, on a déjà monté un journaliste, nous avons tout organisé la porte, mais journaliste, la candidature porte, à cause à Kouzoua, à République et puis à quel sujet, batu bakundani nango na suka ye moka za la réponse ameni ko éclaircir biso omoni que go biso to yako ozo na tiki to comme na service ya bamuna biso to ba makambo na biso na bamuna la yo moko te ya bamuna bazo be ba makambo na bango to bazo tuna na bamuna bango non bamuna ya note ndo na place wala to zali wrong omoni mais na makambo ya bato bazolo baneti ya makambo etali biso par exemple église kimbangiste na to église ya kobankusu to ya église le messager to bundulia Congo en tout cas naza désolé na koyoba na pato wana esprit wana eza toujours na biso po kimbangiste ekokani na wana te ekokani na bengi wana eza christianisme de deux eloko oyo nga na koloba nakoki jamais koloba makambo ya bakimbangiste leko bakimbangiste baza na 50% na kati ya bokokiste baza baso bakobimisa bakokambana moko bazongi besango kolobela makambo wana te eza bafutilité po moto aye na message wana eza même pas numéro 1 ya kimbangiste mutalobina ya koloba eza so moko ainvente makambo na yake oloba naza désolé na koloba makambo ndenge wana motu mokolo abatindaki misaki ndokoyeba soza ke bakopesa na Italie. En tout cas, désolé, na mokusa na